Bandeko balandi biso na kati ya Ediba TV mwana Congo. Chaîne oyo eyaka ko édifier yo na ngai. Chaîne oyo memelaka bino makambu kitoko, makambu malamu, oyo tolobaka toujours peuple de Dieu oyo azali na mibunga, chaîne oyo kozongisa ye na kati ya nzela. Biso toali ba minganga spirituel. Toyaka kopesa bino maloba pe makambu kitoko oyo ese salama na oyo ezali ko salama. Lelo toyambi lisusu prophète na biso Pachu oyo azali na kati ya Ediba TV butu moi na lobaki na bino bien bo benga na ba numéro oyo ezali affiché. Soko ezali na problème obengi okozwa ngai directement. Soko za na besoin ba coordonnées ya prophète Pachu na kopesa yango. Ko hésiter te oyo mwana oyo nyosa azali abonné na kati ya Ediba TV benga po ozwa lobiko na yo. Sans plus tarder toyei lelo koswana prophète Pachu azali na ba témoignage moko boye eleka na kati ya etonga donc église na ye quoi. Eleka na église na ye nde aye ko limona yango ye moko pote yo moto kolanda biso oyebake makambo esalamaka na mokili ya tata Nzambe ezali ya solo. Bonjour papa, bonjour, bonsoir prophète Pachu. Bonjour papa Edi. Esengoto ninga mingi na mona kaona kati ya émission oyo. Vraiment avant to banda émission na biso toujours comme d'habitude to le kakana lo sambe. OK, merci beaucoup to sambeli. Papa na lola to pesio merci. Oza nzambe na bikamwa nzambe na nguya nyonso. Soki to vandi lelo liboso ya batu o bazolanda biso eza pona makasi na biso te. Eza po yo ndimi yango pe yo bongisaki mukola lelo. Na yango totiki ngonga o na maboko na yo tika o to kosala na kati ya émission oyo ezala pona ko édifier mutu moko moko oyo kolanda biso. Na yango molimo no mosantu nde akamba biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bandeko balandi lelo to alina lisolo moko kitoko ya pasi pe ya mawa oyo prophète Pachu ayeli biso na kati mission oyo to solo la yango. Sans plus tarder malobezali na monoko na yo prophète Pachu. Merci beaucoup papa Edi. Soki toyeli su lelo eza pona komonisa munene ya Nzambe. Toyebi ke to sala musala Nzambe. Musala Nzambe eza po lobi biso nyonso tondimeli ye tokota lola. Nde yango ezali point final. Biso to sala Nzambe na ba oyo toza kobenga pona bandimela Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc biso no sosuka na biso ezaka poto kota lola to vivre éternellement. Vraiment nzamba zo lokumu pona mukola lelo. Lisolo toye nango lelo eza témoignage oyo elekaki likambo salamaki na église Jésus la lumière des nations. Église oyo Nzambe asalinga ngolu ya rediriger lelo ana mboka ya Afrique du Sud. Otokata yango na mukuse JLN Ministries. Alors témoignage oyo eza esalami na vie nanga moko te. Esalami na vie ya couple oyo bazali pe bana na kati ya église Jésus la lumière des nations. Et soki lelo nazui courage ya kopesa témoignage wana en public eza po yemoko papa asi apesa témoignage wana na église pe lekaka pe en direct et apesa pe permission que image wana ekoza la publier tout le monde amona pe ndenge Nzambe asalaka na vie ya bato. Et avant que na pesa témoignage au soit en public boye na soli même na mwasi na ye
oyo ayebisi ngai arapele ngai lisusu parole ya papa ye moko ke il faut ezala publier mpo bato bamona mpe ke nzambe asalaka. Alors ezali témoignage ya couple oyo papa kombo na ye Sylvain Chakou Shongo et mama Mami Tenga Shongo. Bango nyonso bazovanda en couple, baza résider na Kensington awa na Jobour. Alors ezalaki na année passée, donc 2023 na ba fin. Jour moko tokendaki ko visiter bango na ndaku, to utaka pe service na église. Et to vandi vraiment tamulai si biso kozonga ndaku nde papa akendaki kotika biso na voiture na ye atiki biso pe na ndaku. Ngai na madame na bana tokendaki ko visiter bango. Et bango pe bazongi na bango, c'était vers 19h 20h passé. Nde ekosala ke ba période yango wana ba courant moko boye katanaki ba courant vraiment dérangeaki makasi. Et tant bazongi ndaku, papa Sylvain azalaki na appel conférence pe ya famille na ye partout bisika bazali, misusu na Kinshasa, misusu na Amérique. Et na sima ya appel conférence na bango nde ayokaki bien te na niveau ya respiration et a comment komona nesi étouffement. Alors ba mekaki kozela mwa mokie et ekosala ke ba remarquer que condition ndenge ezokende bien te. Et na moment wana ngai pe téléphone na ngai charge esilaki pour ba courant vraiment ezalaki te. Ya nde ekosala babengi ngai donc ezokotaka ba répondeur et moyen pe babenga ata taxi boye ba taxi pe mususu pe réseau ezo déranger pour ye moko conduire comme na moment wana moyen ta kokumba voiture na ye moko ezati si ekosala ke bato nyonso tu ya contactaki azota mutu moko te. Nde ti taxi ekomonana bazwi taxi nde nga na ndaku tostolalaki vers ba 1h passé nde nazoka na libanda ya parcelle mutu azobelela na kombo ya mwana na ngai Shilo. To comprendre que non eza mutu toyebi mais to vaindo un peu air wana si tout le monde m'a que non mutu azo insister et tu reconnaître voix qu'ils a voix ya maman Mami tant a bengi siko na kombo ya madame nde na esi madame wana eza maman Mami comme ça bimana le tangai na s'arranger pour na comprendre ya héros eza ba appel moko vraiment ya urgence c'est que dans la kamoko bo nde maman kendaki amoni bango na libanda condition alaki bien te. Donc papa Sylvain alaki na condition vraiment ya bien te. Et ça peut que nga pe na bimi wana na lasi bilamba musuku na lasi na kati ya voiture ya taxi. Et le temps tozo kende il faut donc kende hôpital à Johannesburg. Et quand Anzela papa vraiment a kokaliso tie azomona ke pe maizo kangamae et comme elo moko zo bloqué na niveau ya gorge mais vraiment à respirer ezati et ya comme même atako ko supporter te femme na ndenga zaki pembeni donc femme comme le rôle étouffement pour nae ata ba fungoli ba vitre ya voiture mon pepezo kota a mode ya comme na fin azo kokati to comme ici dans niveau ya Johannesburg Hospital aza mobile moko azengambe makasi aza mulai aza munene donc pour mutu a aider ko kita ou bien ko aider ko tambola il faut ça la paix vraiment mais au sali que na moment wana choix ezati il faut ka ngande muna salamo et na ke na zui
chaise roulante rapide na ye na aide ya kiti na ndenge amati na chaise roulante na ke na ye tokei ascenseur tomati ti na urgence et kokoma tokomi na urgence premier médecin oyo ayambaki ye femme moko indienne tant amoni déjà ye moko azwi panique médecin azwi panique médecin ifala azala na maîtrise po maîtrise na ye mpe komaîtrise na biso biso tozalaki paniqué na sens ya mutu na biso toyebi mais ye ayebi ye te musala na ye esenga bapanique te mais apaniqué et de comprendre bango que le médecin paniqué c'est que ça grave médecin ameki contrôler boye ye moko alobi 50 donc c'est comme motema na ye bandaki kobeta na se ya ndenge ebetaka normalement ndalobi non eloko ebandi kan c'est que eloko ebandi ekala po ekomasi na niveau ya boye bino ebandi ekala te lelo ka nde tomoni ke esali ye boye brusquement nde na moment wana espèce ke balongole place oyo azalaki wana na chambre oyo médecin wana ayambaki ye il faut akende sikoyo na kati vraiment ya place oyo ya urgence nde bazwi mbeto wana bakei na ye ti kokota ne na place wana batie na bamachine e mama batie na machine wana kala mingi te epesi mbala moko koma koma wana akoti ce n'est pas que bakoti na koma bango moko mais koma akoti à partir ya ndenge bandaki koyoka bien te na nzoto. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie, tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayo kota na banda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année, Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana o baza na ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Napesi merci na ba partenaires o ba kota la biso, botika biso te, obagisa biso te, Nzamba benye obino, Nzamba bakisela bino ezangi. Nous sommes situés au 49 de l'avenue Kinzola. Et na koma wana machine ndenge zo signaler et au signaler bien te. Alors même ba médecin mususu o ba banda ko kota wana pour ba assister tant ba otala ka na machine ba pesa ba parole ka désespoir que mutunabino et aussi mbate mutunabino et aussi mbate pour déjà yemo ko akomaki da ko sala mouvement ya mutu alinga kata mutema ti epesi kimia koma wana et l'apparence bozomona ke mutu yo akende kufa pour ceux qui déjà médecins ont confirmé yo eza musala na ya bi musala na ndenge kendaka nde na moment na biso lo kwa tokenda ikona na kati mo muke papa prophète Pachu ezali témoignage mais tout ça na moi mituna to bana kokota poto yeba avant to koma na suka eza eloko nini salaki ye pour koma na niveau wana. Première question herbe continue wana bango bakomi da paniquer ba minganga ba paniquer na bino batu boyaki na nzoto na moto machine ezako l'accélérer système ou l'accélérer moto c'est fini. OK et le peuple à comprendre et loko esalaki akomati na niveau wana jour oyo asalaki crise wana avant ba jour wana je pense une semaine ou bien 2 semaines ayebisaki ngai ke abandaki ko sala gym na ndaku et en plein mouvement ya gym nde a se retrouver que auti kokue ya kao ya bon alobi ke na mona ka neti vertige moko boye na bina fuka mana poza vertige et na comprendre te na bina s'appuyer na mbetu
pendant que je na chambre na s'appuyer na mbetu mais na yeko mona kaka ke na sina uta ko kuya pour peme wanda okangama ngai donc peme kangama yenga de na koyaki mais madame de mutu a edaki ngai mo mouvement muke na prière alors wana le kana kinango azaki na toujours normal alors ezaki déjà signe moko boye que ya crise moko boye ezoya ya munene par rapport à ndenge sala ki wana c'est ça yango to lobaka parce que bato baki to sala ba bon biloko mususu yango wana est très important ce qui ont remarqué loko moko boye eza vraiment régulier te na nzoto na yo il faut ko kendo luka médecin wana peut conseil de repesa na bato nyonso ou ata kozela te qui ont remarqué loko moko boye mais déjà partir ba âge moko il faut ka koluka okutana na médecin pour vérifier que nzoto ndenge zo fonctionner pour oza la sécurité na makambo mususu maintenant na kati ya hôpital na urgence ba médecin nyonso ba pesa biso ka désespoir et comment on est sali que si na butu poto komaki wana to komaki wana 2 heures du matin to koma na 4 heures et c'est un spécialiste moko cardiologue wana yazaka na eta wana cardiologue aya siko aza spécialiste de cardiologue aye biso to vandi na salle d'attente abandi ko sa musala na tant cardiologue et a remarqué que parti moko ya motema na et baby makasi donc choc makasi donc a sali crise cardiaque alors parti mo motema baby makasi parti mo karande etikali moi bien mais parti makasi ya motema et baby alors na ndenge atali alobi espoir ezati wana bengi femme na na salle d'attente bengi femme na 4 heures wala nga na vandi 4 heures na vandi na ka ndenge so na femme ne mais makamba olo bana yo kati alors la lobi na meki étant que na spécialiste mais na moni na sali tout et simbiti alors il faut total ananu soki a okoma atati ba 7 heures nde ekosenga bakotisa ye na scanner pour na condition aza na ngwana moya bakotisa na scanner eza te soki ekosalaki ase rétablir nde akota na scanner mais ndenge aza wana namoni ke asu na chance te ya obika maintenant comme oza femme na ye nayebi te soki oza na makasi ya okende kota ata pour ba dernière minute na ye ya vie omona ye nde siko moi ça jusqu'au panique makasi taba ebisi bongo makanisi kimie mbala moko ndabenga papa yaka na oyoka makambo ponga na comprendre ti ndenta na ye wana nde mesa tuninga oza na ye ngabina nga na pasteur ayebisi nga ndenge ayebisi mwasi na ye alors soki ata yo na ye boko kota pona ba dernière minute na ye ya vie bomona kaka comme ça yazo akufa na ye wana ko bombela bino te azokufa na ye mais ce que pesi que a commis ba 7 heures ba 8 heures to ba médecin musu ba koya ba côté na scanner mais na condition azawana en tout cas na sali tout le roi spécialiste et l'homo est sympathique ndenga na tundi ba so to koti kuna bo permettre de ko sambela abi no bo ko sambela nde to koti sikoyo na madame nae mama mami a Rolanda pe émission to koti na moment pe mama petit frère nae aye ko rejoindre biso pour na ba pel banda ko benga banda oza petit frère nae ti les petits frères nae ba ozoye na ba 5 heures nde ba yo ya sikoyo na collègue ya mobali ndenge aza na koma wana collègue na ya musala bakomi tokoti mbala moko na urgence nde toprier et na suka prière toyebi kaka ke moto abika na ye ndeka totambolaka na foi toyebi ke ntango tondimela nzambe ayebisi biso ke invoque-moi au jour de ta détresse je te délivrerai
et tu me glorifieras. Donc ezalaki temps na biso ya détresse oyo esengaka to recourir na parole ya Nzambe to invoquer pour ya délivrer et si ma délivrance wana Nzambe alingaka lokumu to okumisa ye epesi mpe ke tozwi mwa kimia na ndenge tosambeli toyebi ke prière oyo eorate te mais na apparence boye ezomonana ke ndeka bamedecin balobaki nde mpe makambo oyo esalama mais totiango na mutu na biso te tobimi et tovanda wana ti ba 9h azakara na condition wana et so tokoti totala bayesa biso kaka ke condition eza mabe condition et s'empirer toujours nde spécialiste mosusu aye na médecin moko bandaki kogarde wana nde balobi ndenge eza wana bosolola en famille tokoti na kati ya salle moko wana na deux médecins na petit frère ya papa na madame na ye na collègue ya papa na ngai ya nde médecin alobi toza na option mibale soki bolingi botiki tozela ndenge position na ye ezokende kaka na ndenge mabe akende kufa peut-être bino bokroire na Nzambe mais biso tokosalela science kaka mayele na biso tomonaki ekende bien te mosusu na ndenge na bino bokroire alors wana etali bino bondima bozela ti ndenge ezokende boye akende kufa ou soit deuxième option eza ke topesa injection moko boye po to remarquer bamakila na eza mabanga yango mpe ezopermettre apema lisusu ti alors soki to injecter kisi wana eokende po ekende kopanza mabanga wana ya makila alors kisi wana ekendaka mbala moko ekende ti na mutu alors ekosala hémorragie na mutu na ye makila ekomate na mutu alors so makila emate na mutu moye biso totraite yango ekozala te donc moye kolandela makila na ti na mutu ekozala te alors injection oyo eza na 100% ya chance makila wana emata ye na mutu donc yango ezala toujours ndenge wana mais soki mpe epesi contraire nango ke makila emati te wana boya na chance ke makila epanzani kaka na nzoto abiki na ye epesi ye souffle mais kisi oyo 100% nango ya chance eyalaka ke il faut makila emata alors so makila emati akufi soki mpe totiki na condition oyo akende kufa siko bino moko boluka bosigner soit to injecter mosusu mpe kosimba akufi te mais soki akufi etali bino moko injection wana biso tosengi bino permission ezala problème na biso te nde mpe sikoyo nayebisi bango famille na bino bokozwa décision kaka awa te bobenga mpe bandeko oyo baza libanda na Congo epuis na partout botuna bango po famille ezaka bino te nde esengai mpe ke na ngai na bango baza sur place wana tosigner mais na ngai nayebisi bango ngai na pasteur kaka na famille te donc nga mpe na moment nalobi no nga mpe nakokota makambo ya famille te ke na signer ntango tosigne ndenge wana signature na ngai bapesi injection moto akufi banani basignaki pasteur pa signaki abi non nga na osigne te alors kuna bandeko na libanda na Congo na États na Canada balobi non choix eza te aokende kufa so otiki ndenge wana aokende kufa lokola bapesa kisi mosusu kisi wana chance ekozala akufa te ata balobi ke makila omata okufa ole totika yake nokufa ye moko vobeta tonga ye mosusu esimbi abiki na ye ngai bon ngai selon ngai kisi wana na ondima ngo te po na amona risque nango ngai na ondima kaka Nzambe ke Nzambe akobikisa ye epesi ke famille balobaki ndenge wana bapesa tonga et tant tokomi siko tosigner bainsiste nga binga na osigner te mwasi na ye mpe abangi petit frère na ye nde asigner mais aosigner wana azolela aosigner azolela epesi ke asigner makambo nyonso alors mpo bapesa injection
kisi yango mpe eza te. Oh. Il faut sikoyo basala commande nango tozeli wana ti butu tolongo wana 20h kisi wana ezaka te babozonga lobi na ba 9h wana ye azaka na eta wana azaka na eta wana chaque spectateur bolanda biso malamu azaka na eta wana oyo ezaki mwasi aolela kaka petit frère na ye aolela kaka alors nga motema makasi lokola kaka posala nzambe ata na kati ya motema mwa chagrin mais na apparence boye na mosaka force ya ye osala ke lobi nango do na butu wana nanu bayebisi biso bozonga soki elo mo boye esalami awa tobenga bino ke moto na bino boye soki elo mo esalami ti bino kosalama na sansi ke soki ndeko na bino akufi tobenga bino soki elo mo esalami nango te comme ça lobi boye awa na ntongo bino moko esenga tosala commande ya kisi wana ainsi de suite tokoya lobi nango médecin wana oyo fala pesa injection wana banda ene kolekana ata otuni ye oh non aza bisi koto otuni ye naza okipe koto tuni naza okipe koto entre temps kuna position et baby siko moya kota pe na scanner po bayeba eloni yo déranger eza te nde kosalaka ti butu mosusu ya entre temps to prier toujours alors tant tobanda yo na ko hôpital ye moko na no papa prier na ezala kaka nzambe ya prophète Pachu sala kotika ngati témoignage so na opesa ngo eza po édifier biso et monisa biso ke nzambe asalaka eza mutu na mutu moko te na mokili akoyi kolongola liwa epa mutu eza na mutu moko te na mokili bakisa mukolo moko ya vie epa mutu soki ka nzambe ye moko te alors to prier siko na butu wana ba médecin o bazalaki na garde médecin moko nigérian nde mutu anda contrôler parmi les deux médecins ba ko sona biso poto signer tant to ko ya siko lobi nango na tongo nde médecin atanga moni biso to poto koti na kati ya sali wana urgence to moni façon to tikela ki lobi na de okuta e wana mais mutu normal tant to koti to solo la médecin atanga yembala moko alobi oyebi ke na butu na moni ke bino fuma boyebi nzambe bosalela nzambe alobi nga na vandaki awa na ozela akata mutema pona sala makambo nyonso nasala rapport mais na yo remarqué bakangi mutu na commune ya na yo remarqué le tanga na ozela kata po na vérifier na sala ba rapport na nde nazalaki na ye awa na moni ba moko mutu alamuki mutu mise fungwami mutu akosoli mutu ba moko a bouger aolingana esi atelema nde na comprendre que bino ba prière bo sala awa boza vraiment ya nzambe wana monsieur aloba yike biso to sala la science bino bo sala mamana bino ya nzambe alors croyance na bino eza ya biso ti amen soka ke no kufa bino bo ndima toujours nzambe na bino wana etali bino mais biso na science to mona ke awake no kufa mais to beta etonga o soke simbi ça va soke simbi te po yango ekendeka na ebisa makila na mutu donc ana 100% ya chance ya okufa mais soke simbi ya muso okufa te de docteur wana ya nigérian et to remarquer makambo ya ebisi biso wana to comprendre ba mo ke ndenge eza boye makambo okufa aso eza te po de atangu médecin moko alobi ke na kamwenga moko na changement o na moni pour nda kozela kufa pour ngana sala remarque na ngai et puis na sala rapport na ngai mais na moni ke epesi ndenge mususu biso pe tozo espoir mbala moko malgré foi na biso ozali nango na parole sur un médecin to moni ke a de esili makambo ke nango bien alors journée wana mobimba epesi ke tozala ka wana madame akoti air moko ba ke notala amoni mobala la susu wana te place wana te nda tunit mais azaki awa
madame akanisi peut-être akufi bamimiko nde bakene ye sikoyo na morgue nde ayebisa ete bakene na scanner nde de comprendre ke balobaki soki état aza nango wana bakokoti na scanner te il faut à se rétablir pour kota scanner batala nini yo déranger ndake na kota scanner et ntango azongi barésultat nango epesaka ke ono bapumo motema ka ndenge cardiologue wana alobaki motema boye esala boye nde lobi nango elandi lisusu toyeboye balongoli ye wana bake na ye na ICU bisika bake na ye kuna eza nde sikoyo place so balongoli na urgence bakeno sikoyo mpona traitement po amoni kozwi amélioration bandi sikoyo traité yo e bisika bakena ye na ICU wana nde ekomaki lisusu plus pire na sens ke azalaki lisusu na koma te mpo tookota toosola na ye moyen ye arépondre biso eza te mais ayoka biso et aoloba na mongongo ase mpo azalaki na basonde mais eloko moko oyo moko aremarkaki ezalaki ke na butu moko amonaki mutu moko akotaki mutu yango abiki aza médecin akoti bayalati cargoule nde aye wana kote ya mutu na ye azolinga ainjecte na basonde wana kisi moko boye moko amona yango suspect amona kisi wana suspect nde ayebisi me yo komozongo opesa ngai tonga oyo opesa nga tonga te nde ayebisi te ngai nayosala mosala na ngai tika ngai asala mosala na ngai ngai nangi na injecte yo nini alors ye amonaki médecin neti suspect na cadre ke aye kopesa kisi moko mabe mpo asilisa ye mbala moko et puis ezalaki eloko oyo amona yango réel ezalaki ndenge wana bon tala mpe moto aza na force te oyo aza na force nde aye kopesa ye tonga wana moye mpe ya bouge eza te mais ayebisi biso ke akangaki moto wana mata na liboko na esika bazowelela mais force eza te nde epesi ke moto wana ainjectaki toujours ainjectaki kisi wana et médecin mosusu aye koya oyo asali mpe susu bateste nde ayebisi biso no condition na ye ndenge eza boye namoni motema eza problème te mais cardiologue kuna baki motema parti eza kobeba nini tout alors yam alobi ke motema ye na problème te eza na niveau ya poumon alors nde atuni biso est-ce que aza aveugle biso oyebisi te aza aveugle tamona normal ono mpo ndenge namoni na ndenge asali bateste na ngai oyo namoni aza aveugle donc soit malade oyo ndenge esali ye boye soki abiki akokoma aveugle mpo miso na nde namoni na nini donc abima awa aveugle alors condition na kati eza boye bon eza barapport ya médecin biso toza toujours continuer na prière et tant qu'azaki sur mbeto hôpital toza toujours wana koprier mpo na ye kosenga mawa nzambe kosenga délivrance ya nzambe même mpe na église toandaki kotika ye te na bagroupe ya baintercession biso moko sur place wana tozoprier et toye koya lisusu tomoni babimisi ye place ya traitement bakende so na place ya observation donc place wana ya traitement esili ekomi ka baobserve ye et asalaki su bajour mingi te mbala moko babimisi ye na hôpital bayebisi ye bima zonga na ndako okende ocontinue mais bapesi yo rendez-vous aya na date moko boye et na rendez-vous wana mpe ntango azongi na ndako nde bisika banda mpe kozwa baamélioration na ye malembe eti ake na bahôpital mosusu ya libanda ya privé basala ye baexamen bateste mosusu baodécouvrir ke motema ya nango na problème moko te même ata poumon ya nango mpe na problème moko te eza kaka mwa babiloko ya mike kaka ndenge ederangeaka nzoto tout ça bapema nini alors il faut amelaka bakisi mpo rétablir nzoto na ye donc jusque là papa Sylvain oyo azalaki na coma oyo deya bamédecin badéclaraki ke aokufa dans quelques minutes bokende otala ye donc papa Sylvain ti lelo aza na ye alors avant kutu
tosola abo na bengaki madame na maman mami ayebisingaki aza mobala aza na voyage donc peut-être dans 2 jours awa aozonga na ye donc azongela ya musala na ye normal makambo tout ezokende nango normal. Peuple de Dieu tosepeli mingi bolandi témoignage ya prophète Pacho aye kosala témoignage ya ndeko moko asanganaka na lisanga na lingomba na ye oyo tolobi ke eloko moko te elekeli makasi ya nkolo yo moto okolanda biso na Ediba TV mwana Congo benga koma komante koma makambo nyonso oza nango na nsima ya kolanda émission oyo kota contact na biso po topesa o numéro ya prophète Pacho oleka na badélivrance oleka na baprière bato mi bazalaka kaka ezalaki kindoki ezalaki boye non prophète aexplike yango bien ezalaki mouvement moko asalaki ya baentraînement ye moko na kati ya ndako ezala bato mosusu basexersa bango moko ata ngai mpe oyo ya des fois nasala bapompage nga moko na ndako eza bien mais eza mpe mabe tozopesa toli awa tomonaka mpe minganga tokendaka mpe kosala bachecking po tozwi mpe baliwa ebele na mboka na Afrique du Sud ya bandeko bakongolais mingi bazokufa baokende bachecking te mingi baosala bamort subite ndeko mto kolanda émission oyo zwa makasi komela biso na bacommentaire mpe benga biso po te yo mpe ozwa lobiko soki na eloko moko eza kotungisa yo yaka nango na lombango mpe yaka kopesa batémoignage na yo na kati ya Ediba TV mwana Congo. Papa Pacho après oyo ozala mwa maloba mosusu akopesa bandeko mwa teya mwa conseil mwa mukepo peuple de Dieu alanda biso na bokebi. Merci beaucoup Papa Edi. Ce conseil na kopesa eza mwa mukepe o tolobaki na kati ya témoignage et puis na ope oti koloba awa eloko oyo ya kokutana na munganga mpona kosala contrôle ya nzoto po déjà à partir ba âge mosusu lokola ba 40 ans ti likolo makambo pe ya nzoto échangeaka ezalaka so lokola mwana moke te et permettre yo oyeba évolution ya nzoto. Ce n'est pas check-up wana nde osalaki eumisa ona mokili bia yango nde eza nzambe moto apesaka bato mikolo na mokili ayo ezaka nzambe ye moko mais biso moko mpe il faut tozala na mayele ya koyeba mpe kotambola na mokili oyo koyeba kocontrôle biloko na biso ya kolia koyeba kocontrôle marche na biso mpe na mokili oyo lolenge na biso ya kotambola lolenge na biso ya kovivre na bato mpo ebatelaka mpe mutu po eza na mutu mosusu aza na 100 ans na ye nzambe apesi na mokili mais asukisi yango ye moko na 30 ans po atambolaki na mayele vraiment tie ya kotambolisa nini. Alors oyo ngai nakoki koyebisa bandeko nyonso eza ke ka nyonso oyo kozala nango ezala ya maladie ezala baproblème financier ezala baproblème ya relation nzambe aza na limite te nzambe asalaka na baka nyonso soki opesi confiance na yo mpa nzambe nzambe akopesa yo mpe solution na baproblème oyo ezodérange yo nzambe aza na ye na basolution ya makambo nyonso mais eza kaka biso moko bato toyebaka mpe ndeni ya koyela nzambe baproblème na biso te nde na otaki koloba awa nzambe alobi tobelela ye na ntango na biso ya pasi mpe ye akokangola biso tokokumisa ye. Donc ndenge papa otaki koloba awa toza wana pe toza église Jésus la lumière des nations toteya bato tokota lola lobi mais na sa mokili makambo pe ezebele. Alors na makambo wana tolukaka toujours nzambe apambolaka financièrement apambolaka matériellement apambolaka pe na santé et nyonso kootungisa yo luka nzambe médecin ayedaka biso nzambe pa aza wana apesaka mayele pa médecin nzambe aza wana oyo aza na liloba suka mais ça ko déclarer que yo kokufa mais soki nzambe abongisaki na liwa na mokolo wana te okufa pe te mutu mosusu pe a dépenser mbongo mingi médecin lobi okufa akufi mutu mosusu pa dépenser mbongo te po aza pe na mbongo te mais ça déclarer que ozokufa
mais nzamba lobi okufa te malgré aussi ba traitement makasi te eza pona ni ezaka po oyebi nzambe pour na confiance ya nzambe nde na kosenga o azolanda ngai soki oyebi nanu nzambe te ondime nanu Christ comme Seigneur et Sauveur te o eza moment ndimela ye lokola Seigneur na yo ezaka o déclarer na yo o confesser kaka Seigneur Jésus Christ na ndimeli yo comme Seigneur pe mobikisi na ngai natiki makambo mabe o etambolisaka ngai nabengama mwana na yo po lobi nakutana na yo face à face makambo mokili oyo ememanga place moko te et Christ apeso pe vimbala moko ezaka lango mécanique ya mulai te ezaka confession na kondima embala moko akoti na kati ya motema na yo soko comprendre o na lobi esiko za pe ko salela yango pe ozino pe bo moya seko nzambe apambola yo. Amen, amen, bandeko balandi. Vraiment, na sepeli na témoignage oyo, je pense yopo sepeli nango, ndenga na sepeli na témoignage oyo euti pa ya prophète Pacho. Sans plus tarder, toza koleka pona kopesa mbote na église l'œil de l'Éternel ya Bishop Rigima Guilain Pangu Luce Mba. Na kati ya Kisasa bazali na 22 jours de prière intense. Na ba orateur mosusu comme Dr Anderson Mawungu na révérend Dieudonné Katuku. Bino bandeko nyonso bolandaka biso na kati ya Ediba TV pe bosambelaka na kati église l'œil de l'Éternel ya Bishop Guilain Rigima abengisi bino nyonso na 22 jours ya prière intense. Bandeko moment ezali kitoko lisusu te, mokili ezali malamu te, toyeba kotambola na kobanga nkolo. Toyeba koyeba ke mibeko ya nkolo eza koloba boye boye. Yango mingi na masese na loba ke mokili tata nzambe yeba esika okoki kotia lokolo. Yeba na kotia lokolo awa na epai nini na kokende ko kitisa. Apesi bino nyonso mbote oyo bozalaki na bolingo ya kolanda témoignage kitoko ya prophète Pacho na mokolo lelo tomonani mokolo lobi soki Yesu azongi te. Bye bye. Bye. Au nom de Jésus. Matoye fungama munokolo ba matoye fungama munokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe fungwa. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa. Nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te ndenge akokisi 23 ans. Tokendaki kuna papa abondelaki pona ye namoni akomi koyoka pe koloba. Yango na pesi nzamba ozana merci pona bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana nzambe kana ngai ezalaki ka ya dépression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli nzambe ya Osana nayokumisa nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomisali mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana na baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo. Alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance na délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu.
naye kokumisa nzambe ya kozana mpo ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarqué ma changement mo makasi sans lunettes nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya kozana nazosala donc namoni ke naolata lisu lunette te yango naye kokumisa nzambe ya kozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto